Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a vraiment besoin d'émission na biso bande kolanga. En tout cas, toya kana ba porte na bino to kate bande kolanga, toya kaka. Toye wana vraiment en tout cas, na sengo pe bozaka nango boko tsaka biso directement. Bon, pesi biso place to vendre vraiment. Et on a pesi bino ba gros bisous partout vous êtes dans le monde entier, hein. Babi précisément la famille Libota, babi famille Libota, hein, c'est le combat de maman Belle-Vie Candy la patronne, babi vraiment famille Libota. Il y a bino ba mbote angwana, balobi yemoko pe maman Belle-Vie Candy la patronne, balobi Poutine na bango vraiment azo mérité ba respect. Respect bien na maman Belle-Vie. En tout cas, gros bisous bisika puis ozwami to pesi vraiment yemoko x pechanga balobi black line. En tout cas, to pesi gros bisous babi mobutu na bango zalaka wana zalaka continue toujours ko coacher bande konanga. Vraiment bakoyoka goût toke kuna balobi dinana la douce maman la douce maman douce vraiment continue toujours kozaka ndingoza maman. En tout cas nzambe apambola biso bino o bozo la fierté ya mboka na biso na motema malamu boza nango epina ba film na ko jouer surtout ici pechanga tozomona afongola chaîne à YouTube ya ba film te mais tomba ici ezotanga ma toujours de ngolo baki aza vraiment wana azo mérité. En tout cas bravo à toi Irsil Pechanga. Voilà, tu peux si ba comédien nyonso mbote, ba comédien na biso nyonso vraiment tu peux si bino mbote partout vous êtes. Na bino ba obolinga biso, na bino ba obolinga. Excuse biso te biso vraiment to linga bino tu peux si bino mbote. La famille na sengi na bino nyonso bokoti pour la première fois na kata chaîne na biso. En tout cas, beau s'abonner, beaucoup zala jamais de si babi vraiment tobetaka ba bordir à soin vraiment to sola kitoko to sola pembe vraiment to tchake loko na place nango to finga te soko luki ma finga en tout cas na chaîne na biso en tout cas ça peut na pour kozwa te aux hommes fingaté tout ça la cas juste ba analyse moko eza propre ba analyse moko intelligent kandi na lobaka pour na ka éclaircir bato yo bazoya na mabe na kati ya réseaux sociaux bato bazoya ko tia trouble na ba comédien na biso bande kolanga. En tout cas tozalaka naka mpona korecadre bango yango na vraiment eza mosala oyo biso toyelaka na réseaux sociaux. Alors lokwa tomona vraiment Belle-Vie aza vraiment na vie aza victime ya makambo ebele oyo ezoleka na réseaux sociaux bande kolanga balobi ba archive ezali so botali ba archive bo sentir que non Belle-Vie aza victime ki motema malamu na lelo ekomisi oyo aza ekomisi bafinga basakana na ye lokola jouer c'est parce que bolamu na yende mutu ezosala ki lelo Belle-Vie akoma oyo akomi mais tande to lobaka nzamba lola abosanaka ba oyo ayete nzamba lola azali vraiment azo comprendre ayebi nini o Belle-Vie azosala bande konanga. La famille bomoni vidéo oyo ezo circuler. En tout cas vidéo ezo circuler na kotika bino bande konanga bomeka kolanda na vidéo oyo soki bolandi vidéo ongana bino tokoyeba susu koya kosala analyse. Il s'agit de Irsil Pechanga na Gomez tomonaki ndenge nini vraiment makambo esalamaki bande kolanga tomonaki. En tout cas yangwana Gomez ko répondre bino kandi to lobaka monde lelo ba répondre lisu na maloba te ba kaka na ba vidéo to eki penda ba vidéo na bonde ba sali bango to ba lobi penda ba tie maloba na vidéo na bango là c'est vraiment que ata bo sali nyonso en tout cas zéro na bino ba koyoka gula famille to landa biso moko. En tout cas so to landinga na bino tokoya lisusu tokoya kaka ndenge tomisana kaka bome misano de na lobaka tokoya pour que tomeka ko continue ezali analyse na biso na analyse na biso makambo ebele ya kolobela lelo tokoloba makambo ebele toko décortiquer ngo awa eza kaka il s'agit ya oyo te makambo vraiment ezali mais tobandaki no na oyo vraiment bolanda yango après avoir oui makila ba forçat be black and white. Yes, be black and white. Black and white. And white. Yes. Aïe. Ange kanga musique. Il y a que les connaisseurs qui connaissent. Aïe. Nation.
voilà la famille, j'espère que des retours nganabino tout lundi vraiment vidéo on a très bien oui la Gomez on a ici pechanga basali vidéo on a bande konangai et puis Gomez a publié en gros vraiment na page na ye a publié en gros la page na ye c'est-à-dire que nyo sobozoloba en tout cas bosa na mino zéro la famille au moins moko il faut tout meka ko sala bato boy bo miselinga audio na mutu boy peut-être ça audio moko ya kala mais ngala mutu to za bien mais bino boki bo misi audio boye penda bo se retrouver nde to mona ba sir moko président Caleb na Omar Basalaka on comprend et ma campagne sala qui pesa kimia moko okozwa idete ba ma campagne na vie faut même ngo parce que bato yo tellement bazana motema mabe moko ya haut niveau okoki ko imaginer te yango fo yeba ndeni ya ko mema bango très bien ici pechanga très bien Gomez boinde vraiment isengel fali bozala ozomona poti bango lelo bakomi koluka kobimisa ba audio na nyonso na poka bakabola bino donc bato mobimba kozala ya bato ensemble bango bazalaka na kimia te ozomona bandoki kamba bakozala makambo bongo na motema bongo parce que ndoki alinga te bato basangana bayebi kiso bato basangani bato baza ba moko bakende liboso so baza ba moko nde balobaka koni moko epesa moto te so esangani mibale misato kopela ozomona yango fo baluka ba diviser bino bakabola bino penda bien be pour que bango bazwa moyen ya kosala misala na bango yango ozomona bango nyonso na clique na bango nyonso particulièrement tolobela ba chronique maman pour bango ne bazo créer ba trouble oyo la famille ngana ya kaka kozongisa bino na kaka kozongisa bino bato mayele o bolandaka biso parce que il y a des gens au baza mayele o balandaka biso balanda ba chaîne so bazo libako peut-être rolanda émission moko ba moni que non baloba makamba bien bakotaka balanda biso il y a aussi des vrais abakouk au vraiment que baza bentelo je peux dire o bayebi vraiment bato basala ba analyse akoki pe kolanda a bénéficier pe na quelque chose alors biso to kaka kotalisa bino pour que boyeba eloko nini eloko se passer sur les réseaux sociaux banani baza à la base ya destruction ya bacomédien na biso tolobi kaka bakoni mama te y compris bango bacomédien bana kati il y a aussi d'autres comédiens qui sont là mais ngai eloko mona ngai na loba tozalaka juste pour nous dénoncer eza bachroniqueur eza bango moko bacomédien s'il y a quelque chose au tout monde biso rôle na pesa pour na koya ko dénoncer diana loba kango bitaro ya chaîne na pesa ngo toyaka ko dénoncer bango parce que babi mabe et umelaka toujours ti un jour mabe ne ko sila un jour mabe ne ko prendre fin la famille et prendre fin yango moni biso toyaka koloba so to moni ba anti valeur vraiment eza ya biso te biso vraiment to lingi bato baza ba moko to ana posa imiter ya ba comédien na biso mais lokola ye moko mama muteke mama silauka ye moko aza na posa division wana poso to lobi ke oya aza na posa division te to kosi bato bakolo bakeza ye te to kosi parce que ye azolia na bato wana azobwaka bato wana boko kena ngambo bolobi pe la famille bote bafinga famille bote lelo so bakomi ko ya ko répondre c'est parce que trop c'est trop pour moi na mon côté nga bafinga mama na ye parce que ma be wuti na ngambo wana ma be wuti ben sanité bafingi bato bamoni mutema esuki bato ba escopo ba ko kolobela pe belle vie mais balobaka bafinga te so bolandi be mission bia bata famille bota bafinga te basala ka recadrage pe recadrage on ezala na nini ezaka na makambo bango balobi pe bango nde babandaka bango bamibenga bakolo matière donc nde bakolo matière bafondaka po kozala kolo matière ngolani o fondeti soki matière ezate osali oluka ya lokuta alors na ba lokuta na bango wana bango basalaka yango biso toyaka po ke tobima tomema éclaircissement ozomona to m'éclaircissement que bato bayeba ke non makambo bon balobi eza lokuta
toyaka kotalisa le monde totalisaka bato balandaka biso mpe to balandaka mpe bango ke makambo balobaka eza lokuta donc na sens wana tokoki jamais kokanga minoko na biso soki baoloba mabe moko ya belle-vie ya bacomédien mosusu ya ici pechaka ya dina ya douce ya bango nyonso wana oyo tomoni ke eza mabe baza na raison na bango ale bato mo balingi bapakola bango eloko mo biso toyaka tovanda tokanga minoko non non tokoki osala yango ta même devant Dieu c'est pas gentil ozomona alors esengeli na biso tosala nini toya kodénonce bamabe wana toya koloba bamabe wana bandeko na ngai yango omoni rôle na biso na kati ya réseaux sociaux mais soki otali biso toyaka mpona ofinga te ya tosoutenir belle-vie parce que toyebi ki e belle-vie tozomona baarchive belle-vie motema oyo aza nango azalaki na mposa asunga bandeko na nyonso bacomédien azalaki na mposa motu nyonso asi retrouve na monde ya comédie oyo bato motema wana naloba yango ezalaka mpa motu nyonso te motu nyonso azalaka na motema wana te ya koluka kobooste moninga na ye kosalaka moninga apambwama bato nyonso bazala na motema wana te na répéta yango chaque fois soki ezalaki silauka nde azalaki na place ya belle-vie alinga jamais koparrainer belle-vie alinga osala yango te mpo basilauka baa bato oyo balingaka bango bazwa bino bozwa te omona babengaki mwana bonne vie bango bato bapa na bonne vie bayebi na bango pasi te alors bazalaka balingaka kopusa bato ya pasi bazala misika na bango sikoyo belle vie na motema azala nango tema ayebi pasi yango nomoni azala na susi ya bato baa na pasi omoni bato bon yango omona na biso tosoutenir na belle vie parce que eza eloko ezalaka mpe kati na biso yango nalobaka chaque fois bato basoutenir na belle vie baza na cœur parce que bayebi ki e belle-vie bango mpe baza na mitema wana yango bapona belle-vie bino nyonso bopona belle-vie Kandila Patrona oyo mpona kosoutenir en tout cas bosala choix malamu félicitations na bino non mpe bino vraiment félicitations bokende sika malamu alors bino baoyo boza na bino banon partant boza ni koto botalaka kaka bocomprenaka petant botala bino mobeba kotirer leçon un jour l'avenir nous donnera raison un jour l'avenir nous donnera raison tokoyeba banani oyo basalaki mosala ngo malamu to mpe banani oyo bayaki lelo kodivise banani eyebanaka yaya babi eloko moko te ebombamaka ti te suka ebimaka kaka ato bombe eloko na sala libanga ndeni bandeko nanga suka ebimaka kaka alors makambo niveau tokende nango bandeko nanga kala mingi te prendre nango fin babi succès yaka yebaka kosaisir succès na yo ntango oza na succès yeba ndeni ya kosaisir yango tobetaka masolo ya bajibe piana tobetaka masolo ya baweranson lelo oyo balobela yango bango mais eza lokola lelo te lelo tokomi na bafali tokomi na baferegola tokomi na bato mosusu ya musique pour dire que siko yeba kogarde kombo nango na ndenge ya bien mpo kotikala vraiment na kombo ya bien otikala na kombo ya bien mais soko garde kombo no bien te yaya et surtout lelo na monde bawera kutu YouTube ezala te mais lelo YouTube ezali archive ezali bakotielo yango bandi kotala ngai ndi motu tona zalaka na succès nasalaka boye ngai kaka baotielo yango yaya baémission biso tozotala tozosala bakotiela yo baémission biso tozokorecadre oke kuna obwaki bato bazofinga baningano bacomédien yo ke osali bango libanga obwaki bango na kata filme na yo obwaki bango pelaki bandeko no proche yaya ato wangani bavideo abo ekotikala biso siko tozwika baparti ato tosali video etikala nango alors les gens vont comprendre un jour nani aza destruction ya théâtre nani vraiment que succès na ye esengaka fo bafingele bato donc succès na ye ekoki ozala ndenge na ye mote mais succès ne foka bafingele bato c'est dommage basuccès mabe wana basuccès mabe succès malamu ezala bon te succès malamu ezala na bato bien ozomona eyate bafingelo bato mpo oyo basuccès non bato baluka baboma bato bacrucifie bato mpo oyo basuccès non eya kitoko te en tout cas vraiment la famille biso toya kaka très bien Gomez très bien ici Pechanga neloko bosali bolaki vraiment que bomona bango te bolaki vraiment ki ba zéro ba elote ba ma papa donc baokabolaka bino te bien banda lelo ti lobi
boska kabola bino te bosali vraiment bien na sepeli na acte wana yango to na mona ke na baki ateleki 2 jours 3 jours ngana ko ya kolobela ngo donc bosali acte moko ya bien bena Gomez boyende fo bosala bango baoyoka guma kasi voilà la famille nalinga bino mingi en tout cas bo s'abonner bo partager bo liker ça langa vraiment plaisir badina chou hein ba pesha love famille bota en tout cas tozana bino cimenté na tiki bino on se retrouve à la prochaine.